Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bokuta biso kuna na Mbote na libote ya réflexion na mokili mobimba et yesu aza malamu oyo azosala biso ngolu et puis ba faveur na ye ya koya à chaque fois na kati ya réflexion na biso et sans oublier papa na biso Lumière Kambulu, papa oyo aza vase oyo Zambe azo remplir na kati ya réflexion na biso. Et zangai ndeko na bino oyo na ye ko répondre na question oyo ezwami na kati ya réflexion. Et question yango eza na Matthieu 5 verset 22. Et elobi moto oyo akobenga ndeko na ye essentiel. Moto oyo akobenga ndeko na ye idiot. Moto oyo esengeli aleka na tribunal ya jugement. Et moto oyo akobenga ndeko na ye zoba esengeli akende na enfer. Et tokomona na verset yango Christ azalaki ko enseigner, azalaki ko teya, ko lakisa moto akoki kobenga ndeko na ye na ba kombo oyo te. Po ezalaki lokola kokabwana, ezalaki lokola tribalisme. Ndenge tomonaka bamusu balobaka ya za Mukongo, ya za Mungala, ya za Ngolais, ya za Muluba. Donc ezalaki na façon ya ko insulter baninga. Donc bakuwana ezalaki insulte. Soki olobi na mutu bongo c'est que ocholi ye, c'est ko insulter yo fingi ye. Christin alingaki ko enseigner bango ke moto koloba na ndeko na ye boye te. Et soki toke na Luc 11:40 tokomona Yesu pe abengi bazoba. Doki ba essentiel. Pourquoi? Ezalaki na pharisien oyo a invitaki Christin na mesa na ye. Et bakena Yesu bafandi na mesa et bango bazalaki na système ya kosokola maboko. Et Christ asalaki yango te et etonaki ndenge nini Christ asali yango te. Et kamusaki bango et yango na Christ tomoni alobi moto oyo asala libanda yete moto asala kati. Elingo lobani bato bazomi bomba moto zomona ye na libanda aza na batitidi moko positif, aza na batitidi moko ya kitoko, me kati na ye aza na makambu ya mabe. Alors Nzambe azaki kofinga bango te
ou bien afingaki bango te, Yesu afingaki te, mais azalaki koboya attitude oyo bango bazalaki nango. Azalaki koboya ba action oyo bango bazalaki kosala. Yango ebande kotinda Christ Yesu abenga bango na lolenge wana, mais ezalaki kofinga te. Yesu alingaki amema bango na vrai sens. Alingaki amema bango babongwana, batika makambo wana ya mabe oyo bango babandaki kosala. Elelo pe tozomona makambo ezali okomona mutu na parence na yeboye na libanda azolakisa parence moko ya bien, azolakisa ba attitude moko ya bien, azolakisa ba acte moko positif, mais kati na ye azana makambo ya mabe, azana makambo ya mabe. Et ba action oyo yango Christ alingaki te. Et tokomona na verset mosusu alobeli makambo ba prophète. Makambo oyo ba prophète bazalaki koyebisa bino. Bondimaki yango te. Abengi bazoba na lingala na livre na lingala na tangi alobi bazoba. Pourquoi abengaki bango? Bazoba batu ya donc comment terme ngona loba. Batu oyo baba yekolaka na facilité te. Batu ba comprenaka na retard. Parce que ba prophète bazalaki dia kolobela makambo ya Christ. Ya liseko ya Christ. Mais bango bazalaki kotiango kate. Bazalaki batu moko ya ko raisonner ou pas raisonnaka na retard wana. Yango Yesu abengaki bango bazoba. Donc izaki kolinga nzambe azaki kolinga Yesu a réveiller bango, alongola bango na makambo ya mabe, alongola bango na makambo bango bazaki ya kosala. Donc bazaki na ba hypocrisie moko pardon, bazosala c'est comme si bazosala malamu mais na sena bango makambo ya mabe etondi bango. Oyo bango bazolakisa baninga yango te bango bazosala. Et oyo bango bazolakisa na bazoyeba ke ekomema batu lobi na enfer. Yango na Christ alingaki alongola eloko wana. Non pourquoi alingaki bango te, mais alingaki ba changer. Tomoni na bangambo mususu Yesu abengi batu ba race de vipères, parce que batu oyo baza batu lokuta. Bazo sala makambo ya malamu neti na mutema ya bien, bazo sala malamu mais na cesse baza na makambo ya mabe. Sans Christ alobelaki ba pharisien yangwana, parce que bazalaki na makambo vraiment ya mabe. Yango alobi moto asala libanda yete moto asala kati. Soki yo sukoli libanda c'est qu'il faut sukola pe na kati. Alobaki parce que mitema na bango ezalaki mabe, mais libanda na bango bazalaki kolakisa ba acte ya malamu. Alors ba action oyo ya mabe yango nzambe alingaki enlever, alongola, apikola kati na bango, afin que basala malamu. Ezalaki te pona kofinga. Topesi exemple, moto azana mwana ye, mwana azoki alingi okende classe te. Mama azuye avandisi ebi oh. Olingi okende classe te, olingi ozana yo zoba. Eza façon kofinga te. Azotalisa mwana ki soki olingi okende classe te okozala zoba. Eza façon Christ azaki komimela bango. Mais zena mutu mususu yo oza zoba, olingi okende classe te, amandi kofinga wana eza insulte. Mais Yesu a insulté ki bango bongo te. Azalaki ko talisa bango de façon ba changer caractère na bango, ba sala oyo Christ azalaki kolinga. Et na ngambo mususu na verset mususu tokomona Yesu alobeli makambo ya or na temple. Nini eza na valeur? Or ou bien temple. Comment on a que besoin na ba or na bango? Besoin offrir ba or.
mais place bango bazo kotika ba or wana bazo respecter yango te. Tomona ba verset mususu Christ alobi avoya kopesa mabonza kende kobongisa nanu na ndeko na yo. Pona ni bato bazoya kopesa makabo na bango mais mitema na bango eza mabe entre bango na bandeko na bango. Elelo pe ezebele tozomona yango et puis toyebi yango. Donc ezalaki forme Christ alingaki kolakisa bato ntango ozosala ngo na lolenge wana c'est que esika na yo eza na enfer na moto ya lifelo. Donc azalaki koteya azalaki kolakisa bango po batika makambo ya mabe oyo bango bazosala, makambo oyo baprofeta balobaki bondimaki yango te. Bazoba boza na retard ya ko comprendre makambo po baprofeta se balobaki yango déjà que Yesu akosekwa. Donc ce n'est que ça na basansi wana nde Christ alingaki alakisa bango ke batika makambo mabe, batika hypocrisie, batika kosala lokola bazosala malamu mais bazosala mabe. Donc oyo ezalaki ba enseignement ya Christ. Yonga bengi bango ba race de vipères, bato lokuta. Mais Yesu yemoko aza na lola. Parce que Bible ebisi biso amati avandi na loboko ya tata, loboko ya mobali ya tata. So totangi na livre Acte 1 na verset 2 bazoyebisa biso kuna Yesu amati. Donc eza vraiment na ba verset ebele mais tokokota nango te penza. Donc tolobi yango na sens ya réponse ya papa na biso ke Yesu azali na enfer te, Yesu azali na lola. Donc Nzambe apambola biso tokutani mbala ya sima.